bino bato fait cesser beaucoup le bate même caméra otepa na binote ngaza mwana mubola pasi epesanga bwanya ya koluka na vie soki boza na posa bo mat économie na bino boza na posa bo katanda kuna ete bote kapo boza corona ezali provocation tonga état de droit pona moto nyonso. Voilà, Mokolela mon abino balangue émission le peuple parle, les émissions abino bala Congo. Kakane sinaloba ka mboka oba respecta ka population na bangote ya kamboka ya kokufa chaîne de télévision oba respecta ka ba téléspectateurs na bangote ya ka chaîne de télévision moko ya yiki. Voilà pour le peuple parle bandeko na ngai yiki za makasi pezo kobeta makasi bandeko na ngai. Dossier Vital Kamerhe, c'est-à-dire bandeko na ngai tokolo bango na lingala dossier ezotala ndeko Vital Kamerhe eza dossier ya moyibi. Alors azali liboso ya justice po batala est-ce que ndenge bazo ko accuser eza yango to yango te dossier le kita eza la pete mais dossier zo mata se ko mata yango motuna tozo ko mituna yango ba homme politique to yaka prototike la bino to yaka po bino bo sale la biso bandeko na nga pendant que ba policier bazo subir souffrance ya makasi bozo détourner ba mbongo ya ba policier komi cordonnier bandeko nulle par ailleurs kaka la République démocratique du Congo ndoko retrouver policier a commis cordonnier pona nini mbongo na bango eza bloqué wapi na ba dossier baza ko lanela o bandeko na ngai soko talipe bien botala banzela ba mbongo banzela eza détourné bazo lia yango lokola nguba bandeko na ngai o eza mission le peuple mission vérité mbongo ya kotonga ba école ba lia yango lokola nguba dossier eza sur dossier bandeko na nga tokobeta lisolo ya dossier wana bozomo na botande batiki peuple congolais bota niveau bana na biso bazo souffrir bazangi bilamba rolata pona tapage lelo to komisiko période ya coronavirus to lobela deux sujets. Premier sujet za Vital Kamerhe bo recharger ba crédit d'abino. Deuxième sujet za ya coronavirus basengi biso to sokola mai to sokola maboko na mai boromona ndeni ni mama wana sali stratégie na epo régie des eaux azopesa biso mai te bandeko la kati ya plateau bosenga kiye ndeko Medar azali Aristote azali awa tozala pena ndeko moko azala nzela za koya akoza surprise na représenter binoye tozala ndeko Medar mbote ndeko Medar ndeko nanga John merci pour la invitation mbote na ndeko nanga epeli susu Aristote merci na bayeba kolanda biso na bandako. Très bien. Na mopanzi ya koto tozali na ndeko Aristote mbote na yo mbote na bandeko bakolanda biso na ndako. Très bien. Tozala kaka animé na posa moko ya koyebisa bango makambo za koleka. Très bien. Ko éclaircir bango ko éveiller bango. Na bisi mbote na président Medar mbote na yo pe na ba cameraman to bakolanda biso kaka bolingo mboka ne biso awa elo mususte. Très bien. Bolingo mboka mtememi biso awa à part bolingo mboka elo musuzate to koti sujet Kamerhe mais avant yango to landana no lema oyo ndeko koti biso sikoyo na makambo ya Kamerhe image régie à Kamerhe toke. Dike Felix kumele mwana wa Kongo eyo pasi na yo pasi na ngai pasi na nga pasi na yo mateso yako pamoja juu ya Kongo asante mpasi na muno mpasi na nge pasi na muno mpasi na nge pangi na muno pasi ya bana Kongo ya nzima pasi na muno mpasi na nge okay pasi ya policier pasi na beto pasi ya fonctionnaire pasi na biso pasi ya magistrat pasi ya biso pasi yo tabu ya ba militaire ni tabu yetu sibote dike nga jabalongi ndike nga dietu dike nga diampulushi dike nga dietu mateso ya ba fonctionnaire ni mateso yetu mateso ya watoto wa masomo etidia pasi na bango pasi na biso mateso yetu mateso ya ba mama mateso yetu asante pasi ya ba étudiant na ba jeune na biso eza pasi na biso nyonso
mateso ya ba étudiant, mateso ya population yote ni mateso yetu shiboya bashege. Mpasi ya bashege, mpasi na beto. Dikenga ya bana ba Kongo muzima dikenga dietu bonso. Pasi na beno, pasi na beto. Ce jour pour dire aux Congolais quelle façon nous devons désormais nous saluer pour mobiliser ce peuple pour que triomphe le combat pour la démocratie. Le destin du peuple congolais, c'est entre les mains congolais. Nous ne sommes que des lampes témoins en tant que leaders pour indiquer la voie à suivre. Le peuple gagnera parce que Dieu est avec nous. Personne ne sera contre nous. Pasi na biso, pasi na biso, pasi na yo, pasi ya bana Congo, pasi na biso nyonso. pasi na yo, pasi na ngai. Pasi na yo, pasi na ngai. Dikenga dietu bonso, dikenga dia bana ya Congo. Merci, merci, merci. Nzambe adolambe. Lixe, chante. Yoka. Allez, chante pour Coco Vital et Van. Toi, tu connais ça comment? Tu connais ça? Voilà, Félix, Papa Lobaki, Waneza Bana Mike, le peuple d'abord. Eya Barakara, Eya Barakara. Voilà Congo Meda, je crois que Batou va se faire là, comme on a un plateau. Vu que Yom Tochaki Kamere Yiki, mais Bela Batou Lobaki, qui sont les lois à la justice. Coup sur coup, yomo landi pasi na yo pasi na ngai. Est-ce que na minute passe aux caméras au monde libosa banjuza? Est-ce que ça passe à Félix? Est-ce que ça passe à Moïse Katumbi Chapo? Coup sur coup tokeyi mo la Congo Meda. Non, oyebi na banza ke na libanda ya caméra na sepela ki na bande ko mo mingi. Pour biso, surtout notre génération, et ça passe à ndima musala toko sale la mboka. Tous la gana ba appartenance FCC, la muka, tout ça, mais ce qui nous unit c'est le Congo. Ba idée ko kabona mais dénominateur na biso comme ezali Congo. Alors ceux qui m'ont tokomi ko Congo le ko la blague wana et puis akanga kanda. Et kanda nangeza ka niveau ni parce que moi na botama na mboko. Très bien. Comme en école primaire, tu n'as quelle classe? Un scandale géologique. Nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons les cobalt, nous avons. Vu ngai na mena na bumwana na ngai, pour nazaka, papa nanga zaka politicien, trinité, moi fonctionnaire, mais au commun que tu te poses le sommet. Bilo ni somo kotanga sangana kela sioyo. Et kenda ke pas banane. En grandissant, j'ai compris que non, ce sont des politiciens qui veut nous ravir la République. Alors je me suis dit, na boanya na ngai, na mayele o ya ngai, na kobunda ete bozuya mboka et profiter na bayimboka. Tobanda ki atumba na le peuple parle. Na ya na ba élément ao.
pona kotalisa yo lolenga bako sakana na mbongo ya mboka. Oh zana charnema yo soyeka kama kambo mbongo lekisi bapio so kango wapi. Mais le problème d'abord na jeu ngo wapi. Est-ce que le problème que je pose est ça vrai ou faux? Pona zo ba document wana na mona kapasi na kenda ka kuluka yango parce que ailleurs eza musana ba journaliste presse kenda ko investiguer ya umone bimaka batu ba banga même na presse na ko sepela te mobali ya eza des choses différentes. Vital Kamerhe mobali ya mama Mida Chati na Vital Kamerhe directeur de cabinet biloko mibale keseni soki okomi kokamba mbongo neto mokolo chaîne eza chaîne na ye soki boye mbongo ekoti azu yango apanzi muntu akutule likambo eza parce que eloko privé na ye. Mais quand vous commencez à gérer mbongo ya bato nyonso, nous avons un mot à dire. Tango kaka Bruno Chibala zanaki na kati akusubi ba faire courante. Tato azu mukanda komi. Alobi bo dépenser 50 francs ata 50 francs te. Bo konfuta pe moto te sa kengana cha mokoloto. Place makambo banda yango wana. Alors, lelo na koki koloba ke etumba ya génération na biso. Est-ce que etumba biso nyosto bondaki ndeko na nga rester sur ce point là na bande comme on a qui complaisante quel que soit ngambo ya zalaki, nous sommes bâtis. Aujourd'hui, les gens comprendront que non. Très bien. Que ezalaki problème personnel na Kamerhe te, mais ezalaki problème ya musolo oyo babanda ki kozo. Na koka musolo lelo. Na fanda na ndako na tongo bazo benganga na téléphone ya ba commissionnaire. Ni susu makambo président toza oyebi police scientifique na flamo na bo marché oui. Omonya faso na oyebi moi si babenge Claudine Lonzoka na lobia ba yemeka na ba musicien. O azalaki koteka lupango na ye ndambu mais batelemika kaboy pour les instructions tout entre parenthèses dire tout monsieur madame Akeiboy 1,200,000 baka qualité commissionnaire lobby que depuis na bandi ko sala commission à mapango pour la première fois balobi 1,200,000 bo pesa bango très bien des dollars très bien tout qu'est-ce qu'on a dossier ya Kamerhe sikoyo soki na Babylone ozala keka boye ozala keka boye na sesa ne kambo ya voilà tokei sikoyo soki na dossier wana et que bozo kosela na bino yé parce que azala maboko mais justice ko blanchir yé na justice ndeko je n'ai pas un problème avec monsieur Kamerhe nazo bandela ngo lisusu nga naza elenge nazo mona pasi na mona kambongo yambo c'est mon argent c'est notre argent ba polisi ba kana mbongo te c'est que yozo confirmer que yene munde aza maboko bilai yozo confirmer yango nga naza justice te na côté liso ba document na otoke bisonete awa basumbi ndaka Claudine Lonzoka police scientifique na bon marché 1,200,000 commissionnaire azuli boma alobi bafanda ki wana balobi bamelata moko ka 15,000 $. Bamela kaka. Maintenant okumituna le foot ya botoko ça à combien? Ndako saka ba 1 million. De mbongo ngwe utaka wapi? Ngana sala mutema pasite soki na moni John asalaka na Mercure ba futiye osumbi kataka na yo boy kula kumisama mais soki mikozo ya bato nyonso ekoma ya yo kaka Kamerhe te moto nyonso pour même na kati ya IDPS bato bazui pe basali okomi ko yoka te kabunda komi ho boko bole ba de kambwana te soki le to ko suspendre yo bozuli ke bomba nini bato ebele bazui boko kangama. Nous voulons construire un état de droit. Très bien, merci beaucoup. Je crois que Ndeko Aristote, Malobape Ongamonayo, dossier Vital Kamerhe, parce que dossier wana na minitso batba zelango, na goma kuna goma ezaki tombe batba c'est la libération ya Moïse ya mona Congo Vital Kamerhe, ba député ya INC ba sengi na justice atika Kamerhe sinote ba risquer ba créer yiki ba ministre ya côté na bango ba lobi soki boke éviter to risquer to démissionner au moniteur que la carte dossier oyo et le monsieur batami na sima mona Congo Aristote
ndeko merci pour na motuna na yo na likambo etali mona mboka Vital Kamerhe naza koloba ngo avec sérieux oyo mutu ayo kozala nango na vie na ye mobimba na koloba motali dossier ya ndeko Vital Kamerhe na kozwa dossier ya Vital Kamerhe na deux dimensions eza na dimension politique pe na dimension juridique. Kamerhe ne bozomone wana azali à la fois homme politique pe azali il a affaire na justice ya mboka. Donc to tenir compte na deux dimensions wana pour te comprendre mieux makambo za kokenda. Na ko préférer bana na makambo etali aspect juridique. Ndeko mwana mboka Vital Kamerhe azali couvert na ba immunité moko ya songoloto pakalate po yazala à l'abri ya justice. Azali citoyen justiciable na l'état lokola ngai lokola yo lokola moto nyonso soki asali mabe esengeli na ye akende pe pa bazusu bayoka ye batuna ye azali nzambe ya mokete azali moto kwa moto nyonso même na constitution na biso oyo za nango oyo epesi meme ndingisa ata mokonzi ya mboka soki asa abungisa ibo tuna ye constitution mutaliki na république nzambe ya moke azate oyo ayo hotel la justice biso tuzali na si ya justice. Donc ezali normal mwana mboka Vital Kamerhe akende ko so na justice mais tu peux pas lier malamoko voilà ce qu'on a volé politique voilà ce qu'on a volé politique que personne pays qui ezali même directeur ya cabinet ya président de la république ba Joël Roi Nyama et puis place au malalisi on ndembe to ngoza binte quoi voilà tout est oyebi Dominique Strauss-Kahn directeur général FMI azaki pressenti président de France très populaire Dominique Strauss-Kahn ayebani mais akwe na libeba moko ya fille moko na fisa tout dialogue angaka zoye na banenge moko boye bakanga ye ba chaîne Dominique Strauss-Kahn bakota na prison a démissionné le la président FMI carrière pelo et sila. Alors ça dit que dans la République il y a pas de petits dieux biso tozali normal na ko na la dimension politique c'est que na dimension droit na makametari droit et sengeli na ye akeni soki yokangai soki ba blanchir ndeko Vital Kamerhe par la justice soki ba ebisi biso kazali innocent ça veut dire que programme à 100 jours détourner sa quitté et salima ki malamu c'est une réussite donc responsable azate soki programme à 100 jours ezaki na ba fuite ya ba corruption ba détournement responsable direct comme on Vital Kamerhe. Je vois mal justice etikae soki justice etikie en d'autres termes bon ko ebisa biso que 100 jours ezaki réussite makamezaki malamu on n'a pas détourné on a il y a mutumoko aza responsable que le premier responsable na makamba 100 jours comme on a eu mon mboka Vital Kamerhe c'est normal azala invité kuna donc en tout cas boli misanga na za problème personnel lokola ndeko na problème personnel tenant de Vital Kamerhe mais soki je sais qui est je serais étonné ezali effondrement de la justice ça dit que ça sera grave parce que alors que 100 jours ezaki na malamu boto jeraki malamu mutalaki mbonga zakite ba marché agrégé ezalaki te tout ça donc yango to tiki il est libre ça sera un peu libre difficile batika ndenge makamza ko kende likolo na yo siko bakametali politique volet politique. Très bien. Vital Kamerhe c'est un politique. Vital Kamerhe n'est pas un directeur de cabinet comme le professeur Némi ou un coordinateur Nanga. Vital Kamerhe n'est pas un directeur de cabinet comme Bouchard, directeur de cabinet. Vital Kamerhe n'est pas un directeur de cabinet comme Gustave Béassicou. Vital Kamerhe c'est un directeur de cabinet, président d'un parti politique, partenaire politique pendant la République, cofondateur et Akash. Aux hommes la statut, c'est-à-dire que ça, certes, directeur de cabinet, mais avec statut un peu particulier, différent des directeurs de cabinet moussous. De 1. Et de 2. Tangu oyo ya zeko sala musala pemena mokonzi ya mboka. Prestation de service. Ba engagé le commissaire de cabinet parce qu'il n'y avait pas que ça comme poste la poste qui est belé vous préférez le commissaire directeur de cabinet vous zuma comme 100 jours vous pouvez à gérer tangu vous sentaki que quick et kotaki première faille première erreur à sala qui tanga ko gérer quelle a été la position ya mutu engagé qui na poste wana mutu engagé qui Vital Kamerhe a PC charge wana à gérer tangu Vital Kamerhe ko bunga première fois. Quelle a été sa position? Est-ce que à reprocher qui est, à gagner qui est, à décharger qui est tenango pour appeler ça pour n'y pas c'est possible. On peut te décharger d'un dossier, bah passer dans le cas où il y a quoi. Donc, sur le plan politique, je pense que c'est un divorce secret. C'est une hypocrisie entre les deux partenaires. Ndeko Aristote, tu dis bien que non, bande kwa INC, nde bazo kwa kinile ba fonction nene na kati ya mboka.
tozali na Jolino Makelele azali ministre de communication, tozali na Baudouin Mayo o azali ministre o atali mosolo budget. Yo mo zo sentir vraiment soki batuwana ba signer balobi ke nenge tozali awa tozo démissionner. Au moins que non moke ko poya. Soki bo libérer caméra tende ko na ngai ne place problème na ngeza parce que bango balobi sinon soki bozo ko insister kaka to démissionner. Au moins que yiki ke ko kota. D'abord mon frère, honnêteté scientifique, raison d'honneur et de crédibilité. Il faut dans le moment où on a caméra démissionner ici Kazali. Premier geste il fallait ça là. Quand on va jouer au Kenya, c'est balabala. Et là quand ils sont dans la place né, n'engagement. Wapi biki nangai. Personne dit ouais papier, personne papier. Ma démission, objet, ma démission. Je vous remercie de tout le temps qu'on a passé ensemble, Monsieur le Président. On a travaillé, mais il égard, je démissionne. Premier geste, oh il fallait ça. Maintenant, on a contre la mutuka, il fallait démissionner. Je me pose la question pourquoi démissionner. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Qu'est-ce qui est plus grave que carrière politique? L'histoire politique, mon cher. L'histoire politique, elle a une réputation exatée. C'est-à-dire qu'un politicien, c'est-à-dire que la réputation est entachée jusqu'à côté dans l'élite. Donc il faut démissionner. Pourquoi il ne démissionne pas? Ça m'étonne. La prison pas ça. Pourquoi il ne démissionne pas? Qu'est-ce qu'il attend pour démissionner? Conséquence logique. Pourquoi ce ministre ne démissionne pas? Pour d'abord de 1, solidarité na président Bango, solidarité, et puis de 2, on va témoigner que Bazana est longo. Là, dans la volet politique, dans la volet juridique. Si le plan juridique est sur la volet politique, il fallait pas démissionner. Très bien. Donc, moi je pense à ce stade, démissionner pas, c'est une suite logique, le divorce est consommé, je ne pense pas que le président Félix Houphouët Daraboué, il m'a fait un bureau, il va travailler je ne crois pas. Ils ont une réputation, il y a mon caméra baby, azana moisi, azana bana, batuma yebi, honneur na ese kitina mai, bakosara sous un master. Là il faut assumer. Très bien. Voilà, voilà Congo Médard, je pense que nombre que ils ont kamama, dans la coalition. Coalition FCC Cash, coalition INC-IDPS, c'est comme ça que Maman est-ce que ce monde a dit que non, le mariage risqué débat? Parce que bandi déjà na INC, autorité morale na bango, à la justice, sur les simbité, la vérité, donc sur la FCC, parce que le Cambo fait qu'il y a bon. Apparemment, c'est comme si on a justice à son plus FCC, mais justice à son attaquer direct. INC ou ezali mona Congo caméra pendant que ba dossier ba 200 millions ezali mona Congo nazokende na lombango na maloba ya suka ndeko Aristote alobi o monique honneur na ye ki bongo nani abomé honneur na ye kuyo kolela katena ilikambo yo moko ebike o misaleli libulu. Très bien. Et puis au bono ba makambo ya net par exemple o libala na bango mariage kokabwana bon obi bolobaka biloko wana po eza nango kaka bato balobaka lobaka. Je vous donne un exemple na pesa ngo na TV bato balanda ngai na travaux ya 100 jours tokei na est il fallait basala nzela mokder banzela faut sala makende na Kasai après et comme na Kasai te to komi bazui 30 km ya nzela na 30 km bazui 10 km na Goma baye kozwa 20 km na Bukavu yoka na 30 km ya nzela ebimisi 66 millions 600 balingi koloba ke basali na makambo mususu nzela moko même na tanke bele sala bongo te 2 millions 200 000 les kilomètres ya nzela suko bosala bongo. Écoute ce qu'ils vont faire, bakei ba defi mbongo na PMB balisi siko foner o ezali ya leta ke yo foner bande siko kozongisa mbongo wana yango moni muntu ya foner azepe na makana pe muna bimisi makambo yo okosa lelo muntu ya foner akote pe makana. Maintenant mbongo foner kozongisa wana eza mbongo kosumba câble ya courant eza mbongo sumba par exemple bato ekotonga nzela un individu azui yango asala folie atonga bapale
namoni ba vidéo bochawa boche vidéo moko boy to mona ka ya o ya charrette ya eza ba ba ka jama soki wo bino boza image on te boza nango te moi les ablo privé na yi te ngazo tanga muntu te nazoloba est-ce que oza na nini wa et quand vous faites ça bino boloba ki ke bokenda ki na corps ndo so makambo ya bakor natangi na bandeli yango na moni esika moko te baloba ke soki tozwi pouvoir na corps ya Nairobi to ya koyiba mbongo ya bakongolais accord ekoza na sens na yango que si cet accord là travaille pour l'intérêt général belo ke yo moko mibimisi na corps na kozwa kanyaka on se disqualifié. Je mets ma main à couper. Je ne vois pas un ministre à l'INC démissionner. Pour nani, tu as cité. Awa na politique na Afrique, précisément na Congo, batu basala ka politique autour ya IDT. Batu basala ka politique autour ya ba individu na autour d'argent. C'est très difficile parce que dans des pays où il y a une idéologie à suivre, tous à gauche, tous à droite, dès que mon toit dérapé, au comment les gars côté les tous à Aristote, ce Kabila a toussé distance. Au comment un professeur, batandi milongo na kinga boy. Nino china ramboza na kati. Ba kuko lo batte place Kabila solo. Pour la mine, Kabila détient ba poste na bango. INC ndenge bazawana bazalaki autour ya kamera pour kamera zongo ba poste nene nkulu musoko bima na INC wana kala mingi te bozo mona ye nene nkulu mususo ko bima na INC na sina yebie na boko tanga tatoy na sina yebie ako bima na INC nene nkulu mususo ako sala wana lelo tala ba parti yango na créer Congo en avant un peu regenda wapi iki et c'est là pour nani batu balanda les guides Mobutu pe balanda ba poste même PPRD écoulez moi un jour c'est une histoire montée autour d'argent. Très bien. Est-ce que moyen mususu korait kozala te ya kobenga ndeko Vital Kamerhe ndeko nanga yaka tomoni kotoyo oyibaki mbongo boye tala oyibaki omoni boye soki bakoko no bazolanda biso soto menyo na justice koko kotuna pourquoi on a arrêté papa on a arrêté pourquoi parce que papa a volé ozala soni est-ce que moyen ça te ozongi sata mbongo wana pour honneur omoni que non on irait basimbisi tous ozopesanga pasi na motema John opesinga pasi obetisinga libaku c'est mboko yoko eza ba politicien na logique na yo. Et ça question ça. Non, on tourne mutuna mabe na bête. Te, on tourne mutuna mabe. Na ko ebisa yo. Moi les pas politiciens te. Bango baza banani. Ba bega ka bango pa. Tu prends notre argent, tu nous détruis. Tu sais un criminel politique, il te vole l'avenir. Avenir ya bilenge zo limwa. Aujourd'hui mokili mobimba, batu ba ko tia mission na recherche. Batu ba ko tia mayele, on miyibi yokolo oba benga bango apart. Donc politiquement tika ninga yo pesinga kanga bosalate ndeko nango za dirika. Kanga imakambo na yo wana nakula ndo na nzela wana tuyona komiko subsone yo. Tika. Na bo so vérité. Tika ndeko nanga. Na kopé ce exemple moko. Ezana elenge moko. Kombo na ye Merlin Mvumvu. Elenge wana muntu aya muntu aliboso ko pesa biso tango vire trop commission sumba 4 ndako na nyangwe. Elenge wana muntu abimi quand je te parle azana makala ça fait 10 mois bakangisa ye. Bango bango ba justice 10 mois à Samba Kate. 10 mois je vous dis à Samba Kate et puis bazouzi. Botale maman na mbolo wana ko? Dis-moi Samba Kate. Est-ce que toi tu penses que dans ces pays ceux qui sont comme un politicien vedette et d'ailleurs qu'est-ce que dit pas le politicien? La démocratie c'est le pouvoir du peuple. Merci. Par le peuple pour le peuple. C'est le peuple qui donne le mandat. C'est le peuple qui est souverain. Peuple bango baza bana misala ya peuple. Merci beaucoup. Yango mona ka soki bazwi mbongo na logique na yo nesaka oh le dollar bivore yo ça dollar bivore teka kanini. Oh
bolongo aux yeux bleus ozomongo wapi. Très bien, merci beaucoup mon Congo. Tout en appelez-moi un message, merci pour l'émission. Yaya, je vous suis depuis Limité, frère Hervin. Merci encore pour la justice congolaise et le soutien. Voilà, oh là là, nazotanga message na yonde konangai. Voilà, je pense que Iki Kebetingai pour la justice congolaise et le soutien du président de la République. Mais vu la réalité de notre histoire du Congo, il y a trop de surprises au Congo qui ne nous donnent pas raison aux actes présents. Merci beaucoup. Voilà, Tokei. Moi, le Congo, Aristote. Est-ce que le lot de Kolobalakati a moka na biso que c'est pour la première fois tout le monde en non diricab directeur ya cabinet à Mokonja Mboka ake na justice azo samba pour balobi que on ira toka ki makasi na justice. C'est pour la première fois ça leçon oyo pouvoir ya Félix Tshisekedi des opesa na ba président no ba régime tout et les cas que non directeur cabinet rôle capé na justice ala lipe na makala bite kwa pe tuye ngumbi pe asuye PCP a mateli le l'autre kolobade eza leçon bazo kopesa surtout bino bato bokamba ki biso na passé tokei ne kolanga bongo te lo ba liboso ngai bisana nu bande ba kolanga biso tokei mon amboka Vital Kamerhe azali présumé innocent, ça dit que nanu ba katelier penda te que azali coupable na makambo nyonso ça na présomption d'innocence. Très bien, nanu latina nu kazaka te ya coupable yelo ka liboso yango wana yango toza koloba mais au regard ya ba grief, au regard ya ba document ba biloko ba indice ça ko se présenter, il serait peut-être difficile à s'en sortir abima propre na dossier parce que ba évidence ali belé yango c'est yali liboso ndeko zo bomba liboso dirkab na ebite soza ki wapi oyebi affaire à 32 millions ba ya secrétaire général na biso à l'époque o ba fabrika ba koselaka mona mboka boshab 32 millions ya snel ou taka na braza oyebi solo to zala na dirkab mona mboka tout no ba bisa comme le boshab directeur du cabinet ya autorité morale na biso président national a démissionné kana ele ka liboso nanu mona mboka boshab balobi que a détourné 32 millions de dollars ou taka na braza ba futaki biso ele ka liboso justement ele ka liboso pose à la libre devant justice ba sambisaye a démissionné ki le corps a dirkab ya mona mboka Kabila yango makamusu enquête landana ki simasima. Donc ça arrive, c'est arrivé diricable na mboko et salemaki na fuko pas funga pe brèche na kamba BAC. C'est le principe. Mais il y a 15 milliards Aristote c'est que a démissionnaki elle va payer 32 millions on a comme des comptes. Non, ça n'est pas suite na ngo. Ezaki bondeko. Ezaki na ba rimer trop. Ezaki na ba version belé li kamba 32 millions ba latisa mwana mboka boshab dirkab ya président honoraire Joseph Kabila sikoyo justice ba pesa koloba ba fungoli dossier ba senga ki na mwana mboka boshab a démissionné nanu azala musika na pareil ya l'état pour ba ko tuna ende a se démissionner ka comme un citoyen simple accueilli na justice ba sali enquête ba se rendre compte ezala ki ndenge batona kolobate ba rapport ezali ngawa te na kozonga kala mais on a posé question pour nini mwana mboka Vital Kamerhe a ko démissionner te. C'est ça la grande question. Pourquoi il ne démissionne pas? Azolinga réparer l'irréparable. Ça dit que bakobongisa sous jamais kopwana. Ça dit que ata ce cas bimi wana azongi na cabinet bakotale sur le ngiboté même ma personnel à cabinet wana. Ça dit que bakosu kokala ici parce que comme via outil prison aïe ça dit que et si rupture est déjà consommé mon amboka Vital Kamerhe a démissionné le Boshab a démissionné à l'époque et cause la malamu PPRD et ça qui peut nassi à PPRD si côté zonga la makambo na ba koloba awa na makambo tali politique na la biboye mon amboka Kamerhe azali politique azali un administratif té politique ça dit quoi avant la carrière politique ou réputation na ye ezali ko dépendre nango batuku tabi baka vaut mieux une bonne réputation que de l'or de richesse tout ça vaut mieux une bonne réputation ngai politique attends les réseaux sociaux attends ba débat boso ko toucher ka réputation ngai je sors dans mon état pour rétablir et bongisa tout de suite alors en forcerie mutoyo azana venir à parti politique na INC
présumé candidat à 2023 et l'autre basali wana ezali tache d'huile et côté sur le plan politique ata ce kabimi et kolongwaka sous jamais question ngezali boy mon frère. Je réfléchis comme intellectuel. Azalaki directeur du cabinet. Ngao mona ngao. Quand la jeunesse azalaki o. Nasi na sima intérim moko boko la directeur du cabinet. Ngao mona ngao Aristote. O bayebi parcours nangai. Ya Kabila. Ni ya Kabila te. Nazaki na commission affaires étrangères na Sénat. Na sima la directeur du cabinet. O bayebi parcours nangai. Ça dit que non. Ça dit que j'étais il est malheureux nako ba prendre ngamo côté. O bayebi nga bayebi mo réputation. Très bien. Lien entre le directeur de cabinet na mutu engagé mon frère na ebisio c'est un bras séculier. Ça dit que mastana, ça dit que c'est la vision du chef. Ça dit ndenge ozali coordonnateur et vision à Mokonzi. Et puis action tout ça comme ça il faut informer Mokonzi. Mokonzi faut yeba de 1 et de 2 Mokonzi azana source d'information belé pour contrôler yo. Aux habitants du cabinet na même Mokonzi azana ba source d'information belé ayeko yeba makambo ko ça na nzela musu na nzela na yote. Est-ce que vous dites que saute moteur à pompage et saute moteur à pompage batiaka déjà nini tapis rouge tapis pour mo konzamo ka ko leka a ko inaugurer ndeko caméra zaki wana mo konzamo ka zaki na source d'information autre asera ça non mo konzo ne vient pas ici rien n'est fait ici tout ça ba reporter inauguration saute mouton il y a pompage parce que mo konzamo ka na source d'information mususu par rapport à Moussala alors que ça ngezali bo tant mo konzambo ka mona ki directeur du cabinet na ye azali ko se méconduire pourquoi à retirer qui est dans nous charge à confier en mutu sur le plan politique il faut retirer en gros na pesi mutu pour asalamo de 1 et de 2 pourquoi à gangela a fait à reprocher qui partenaire na yete na rappeler du sous-soir alors directeur du cabinet de manière administrative te le coup là directeur du cabinet sur les kaki azali du cabinet politique donc sur le plan politique na conclure que divorce et c'est salami entre les deux partenaires attention ba ko soudé en gros et que ça hypocrisie ba retourner sur la bilongité makambo esi et baby donc on a tout bossa ngondo caméra a démissionné. Merci beaucoup. C'est là la bachelor moi matabishi wana est-ce que batu baloba ke mona mokonza kota rabolo kote todia ou ba musicien yé mo bazo baza musicien présidentiel yé vraiment atatogi boduye ba okota nebo est-ce que na ndenge procédure ngozo kini ezana ngo ba masquer biso baduna ba ka caméra ba bizana yo ka wana papa bala wana to simbate mais toujours ça la on dirait justice ezama kasi toujours ça on dirait que non ba mona que toujours ça musala mais après obima na yo est-ce que yo ko rassurer population que koni makambo solo to ezala ngo ka ba distraire population tout est inégola même na hypothèse otu koloba wana même na scénario wana réputation à mon mboka Vital Kamerhe c'est baby ateza ki ba blague ba li ototo sala et entamer et toucher réputation na ye si le plan politique na ebisio n'importe quel ko assommer ko attaquer na brèche wana tika ya so ma démission ndeko nazo kama po nini mona mboka Vital Kamerhe a démissionné te il faut démissionner et de 1 ba ministre na ye il faut pas démissionner pour la solidarité si dans la plan politique solidarité na ye na 1960 conférence nationale souveraine na Belgique ba membre à partir à MNC Lumumba ba yé na négociation ba se rendre compte que leader na bango na table de ronde de terre ba ABC ba belge to ko na ko négocier na binoté ce que nous leader na biso Lumumba a yété ba kende kimbang moko za Lumumba la prison ba Lumumba la prison de ba yé na yé na négociation de ba sala négociation na la conférence nationale souveraine donc c'est logique ba depuis ba ministre près il y a INC sur le plan politique ba yo commencer solidarité na bango ba démissionner mon mboka Vital Kamerhe a démissionné à ça de 2009 na assemblée nationale a démissionné a démissionné à c'est atika musika pour makambo ki malam. Merci beaucoup. Je crois que moi na Congo Vital Kamerhe a l'obligation de continuer toujours qu'on respecter Fachi et puis la coalition na Bangwazo continuer l'ango. Bonjour messieurs les journalistes, bravo et félicitations à Medaka Kolongo, jeune intègre visionnaire à lobby Solomboka et Tambolaka na recherche ndenge Dr Wamba azosa la satellite ya Congo tomona et prototype na yango voilà mutu ya kopesa mbongo ngai ingénieur John Chilombo. Je crois que ma félicitation ils ont coulé c'est coulé ba ça quelques au bachani ni pas na lingi na loba yo kasko to ka pe population na loba na ndeka na ngai très bien stocker rapidement omoni bino yo za elenge
ce n'est pas pour la première fois na lobaka même soki bakoki kotia batutu royo même kokotia yo pour mayele ezali wana osengela ya musala te problème ezate il est de ma génération ozomona bapesaka bitakwira koko nyangi biloko basengisi bakotia mopele c'est quoi problème na koko nyangi asala yo pelisusu bakoko pesa c'est quoi yozoka takatanga wondengele bandeko na selo nini John onyokolanga mointe tokekasi soki otali bien Aristote au lobby Félix amonaki au moins Félix amoni il a d'abord demandé place moko na sepele na ye moko asengi ba évaluer 100 jours na ye après ko évaluer batu ba miko kendera obanga ke boloko ça fait ke boloko mais Kabila passe le même exercice après sango na luzolo bambi alobi salelanga ina musala pesa nga batu bazoyiba mbongo ukwebisanga muntu moko bokangisa Paul luzolo lobaka ke non tozoyiba 15 milliards ezobima ebimaka oboyibaka oyebisa ata muntu boko donc bino bato fait cesser beaucoup le bate même caméra otepa na binote c'est que c'est la partie na binote otongeza biloko na bino biloko na bino na koyebisa yo biloko na bino biloko na baoda ndenge maintenant koyebisa yo alors ce que nous voulons aujourd'hui très bien le président qui va réussir ya kobundisa corruption président na kozala monene parce que Félix est miné même au sein de son parti bolandanga malam ba combat à part ba fanateke ba koko sabino ba konzi na bino pe baza na ba kopo comment yo komona kabunda na kabwe bango ba kende ko inspecter ba personne exécution 30% na stade ya lobaka keno bakanga batu lelo boloko miko kanga batu muntu rede pesa ko solate ndeko tshoko même na France la ba grande démocratie quand il y a un sujet ils ont touché la terre politique ba kota ka fonte mais batu ba pesa ka point de vue comment yo ko pe ki sabatu même kada na mone ba suspendre pour le tulum pour lobby kaka le kambwango za discipline à partir non il y a Ngusu Roche na ko biso baka mone bisalo na biso baka mbwa kamera bandu ko mburianga kaka boy lelo to sigwad na ko ebisa ke bango pe basana makambo na kati wana donc nous voulons aujourd'hui na ko ebisa yo et puis na ko ebisa président de la République omuni likambo nde bako ba weza ba je akenda kaka ndenge wana soki o mek soki tika justice na musana ngo normal biso to lobite ke basa shere na kamie te ndeko moko a tourné acharnement lobi ke non yaza ile kambo akamere te acharnement boyi alobi aza kuna te donc batika justice et ça la musala nango ya batungisa mutu te. Et puis je vous dis c'est un dossier oyo ekotika naka exemple batunyo sur okoti na bogonzi papa c'est près le foot na yo parce que un jour il faut que tu le baka quand même tato azalaka na bokonzi tango ya ba universitaire ba bourse par exemple to moni quand même recherche to e matine ko to wana pona ko sala musala ya par exemple ya ko sala satellite ba to bazali il y a des jeunes entrepreneurs oyo jusqu'aujourd'hui balukaka financement même il y a $1000 pona ko bazwakate. Et puis je rappelle Aristote comme il nata na bino bozo FPI nata na bino bino bosala kongo mabeninge il faut ba balandele pe makambongo il faut ba fonga na boîte à Pandore wabike bazwa millions ko nyanga zu yayi ba sengé sezu yayi ba kaboli ko la nguba alors que ba totana ba projet bancable il y a développement ba tegala ko soite on dit que personne na pays qui ezali population na ba il faut pas refouiner na passé il faut refouiner la le passé que se fouiner yango moko le passé que se finir s'il ne le fait pas. Je te dis, notre peuple n'est pas deep. Nous voulons la position de mon parti, Bozuya Mboka, et profiter na batunions. Très bien. Bakonzi balibiti ki tutekeli bango Congo tene automosus. Pouvoir na biso, faci betonte, fati to pesie manda ya senga to tekeli ye Congo te. Sale
là na 5 ans après tu peux évaluer yo le pouvoir appartient au peuple. Très bien, merci beaucoup. Le pouvoir appartient au peuple. Je crois que moi na Congo Aristote tu bandina yo oyo qui population coup sur coup point de vue na yo pour le deuxième sujet na o etali maladie ya corona virus na statistique ya ndenge maladie ezoko bakama seko bakama tuke yi mona mboka nangina lo bakaka boye ya liboso tu as un problème personnel avec Ndeko Vital Kamerhe. En tout cas, moi, de pro de loin, tu as un problème mon côté naïe. Non, c'est faux. Il y a une information, il y a une information, à ça sous 15 jours en prison. Alors, on a statué à Malam qui a commis un statut sur Amabé. Donc, à ça, on a détenu préventif, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours, sur le bâtiment, 15 jours, enfin, on a bolok. Donc, c'est un dépôt, le Foucault s'est formé, dans les réseaux sociaux, dans le Top Congo, Koyoka, Batiki, mon amboka vitalité, Azalika, Kanakati, Boloko. Et puis, tout ça, la première personnalité dans mon amboka vital. En tout cas, ni de près ni de loin, Banzele Koutana, Kakatam, Suna PPRD, ancien secrétaire Nabiso, il a fait des bons services ici, là, mais tout ça, on a posé à Maloko, Motabe, comme la justice, et ça là. Ndeko il fallait FCC tout ça. Ndeko il fait beloko moko. Tanzo ba FCC ils allaient ensemble à plusieurs acteurs. Ba sangani na kati FCC. Ba mitu ebele et ça na FCC. Tanzo ba FCC pour ba qui a fait quoi, qui a assumé quelle responsabilité et qui a fait quoi, il n'est pas interpellé. Kolbatel les faits kaka mutazaka membre FCC du coup il n'est pas commis condamnable. Non. Ça dit que l'infraction est individuelle. Je peux être du FCC, mais cela ne fait pas de moi Mbalamora comme responsable. Pour l'information, et si arrivant dans ma charge, jamais j'ai été cité la corruption, jamais j'ai été convoqué. Le fait que vous avez FCC et le but que collaborateur et président que non. On peut tous soutenir le président sortant qui a été qui et qui a fait quoi. Il faut que vous voyez moi. En tout cas, donc le Vital Kamerhe na kata justice c'est comme lengisa. Non. Natanga liyo mo mboka boshaba wa demi non. Natika la cause logo mon côté na zaboye na sile logo ani interpeller bato belé na minute de kolanga. État de droit to luka kiti. To lingi état de droit. Ça dit que koto sa mibeko ya mboka, koto sa ba texte pour l'intérêt général. Ce qui mon amboka vital après dans beba azali exonéré et ça n'y va tout naï n'a pas ce exemplaire à directeur du cabinet à Mukonzamboka tu okenda bochap ozo belangote pourquoi démissionnaka na poste na pourquoi ozo belangote et ça il n'est pas asa le premier té après na kawana donc ouais abisoku a démissionné à quel justice etali a azaki maboko pembe a continuer musana ndeko vital a démissionné naino boy bisa si kazali asenga papier na bike a comme lettre à démission Billy Kambale yo zala très on a vu na yo démission je dis à quel on a vu na yo démission n'est-ce qu'il y a solidarité na 1960 bato a démission baboya ko kena conférence nationale souveraine pour nous bazala na prison si le plan politique bala la posa mutlama abima aya na conférence pourquoi on démissionné. Très bien, merci beaucoup tokena mona Congo medar mais avant yango yoka message sikoyo likambo il y a 200 millions et souka boni ya yuma Jekamine rapidement et puis au lokota population voilà. Très bien. Bongo nyonso même ya ba yuma même nyonso ya ba doyi bazwa kana FPI même mbongo nyonso bazwa zo atokota pe na dossier ya dozolo bambi ya 15 milliards toyeba nana zana mwandambo na yekuna donc ndeba kinaba lo solo biloko mbwa zala mbango et bon mbango ki ma na confinement mboka nyonso makomo boya ko yamba batu. Alors pour rebondir na ko loba na bandeko yo ba bengi biso imake aussi mais batu mususu bana kanda surtout bandeko ya ngambo wana ba singa kutaka na publier ba lobike yo zela toko benga toko okofingela ngani ngana za ventilier ya nini bino bozongisa mbongo ko bino nde ba ventilier remettez l'argent des Congolais oko silika nini oyo solo ba oyo okomona fan azana rien depuis Congo peut-être pour les policiers pour que biso olia lipa ya ofele lipa na mwamba ya ofele ce pays nous appartient tous
quel que soit ngambo yo sali mais ba valeur de tonga ka république. Donc il faut tozala moko le binangao tala ndenge la zaboye na salaki na Steve Mbikai après na tongi école. Mais ba musicien bazwaka mbongo bosumbaka ba bini bosumbaka bakar bosumbaka mone tala bor na zana bosumbaka. Moi j'ai construit au moins une école. Oyo à la fin de chaque mois n'a foutaka pas moins de 15 familles. Population zo ba ipaite yo po yiba ki ngo fota. Kitoko tela zero kitoko nga mudra sur le bon. Oui, nazo ngai voilà. Nazo senga population justice paye landelanga. Médard aza extracté. Ce qui bazue à ta trace nangai, ici nous ne voulons pas côté l'isake, mon combat en politique c'est quoi? Il y a bato baza immunité. Ce qui beaucoup même un cas. Nazu y a l'état. Oh bato baye bakate, bato baye binga, je suis un entrepreneur. Très bien. Moi j'ai commencé à travailler avant même nga tata ya moneka école na sala kanango mais na vie na za mwana mubola pasi et pesanga bwanya ya koluka na vie. Très bien, merci. Et puis caméra yango allez-y demander parce que bwana sur makasi ende kometa. C'est comme abena yo bwana otaka bato na yo de konangai moto ya kasi yo msana yo kwa yengai tala caméra. Nazo la tue le romongo. La kisanga ka. So la l'action image ya yope moyibi. La kisanga. OK, tala qui na biri cabinet. Là, nazo la action na jouer cette investigation. La kisanga. OK, tala caméra, tala caméra. Nathalie. Merci beaucoup Jim Pata. Tchelanga élément wana. OK. Banani wana bazolo bangana yebi bato bazolo bate et puis bazolo banini banani professeur Krokina biente bino bazozonga kaka na makambo ya chloroquine baza combien bato na pesa ki chloroquine biente et puis de toutes les façons chloroquine to mi pesela ki yango ba professionnel ya santé po biso moko eza domaine na biso te yango wana tokendeki ko confier ba chloroquine wana epa na bango po bango nde baza na jugement par rapport en tant que scientifique ya koyeba kisi oyo eza bien to eza bien te. Mais de toutes les façons ce qu'il faut savoir c'est que tozalaka biso nyonso batu awa na mokili na conscience. Conscience ya ba professionnel ya santé yango moko eloba. Pour je ne pense pas que eza malamu ya ko se justifier par rapport ya un bon acte posé. Puisque pona ngai la Bible ezo recommander ngai que na se justifier te pour na verset o yebisi biso que celui qui se justifie est du diable. Ngai naza médecin te nakomelaki patient mon côté prescription mon côté alors c'est inutile ya ko condamner ngai ke na pesa ki chloroquine ya bien te ou bien ya bien, d'accord. Et na moment oyo tozali oyo eza moment ya kobeta na mabanga te, eza moment ya koswana te bandeko na ngai ba congolais to canaliser ba effort na biso na kati ya combat oyo contre COVID-19. Je pense que en tant que mutu na mayele na kati ya mutu na ngai na responsabilité nyonso oyo ko kozala na mapeka na ngai eza utile te ya kokota na ba polémique ya pamba pamba. Voilà, bandeko na ngai wala bomoni wana mama Olive Lembe et asala emo action na ye ki neto kongo eza ya makambo asali yango ba bisi eza
Maman Zolila, Talido. Medaka Kolombo coup sur coup, est-ce que les autres Koloba que non, Olive Lane Bazali modèle, là, cet exemple à suivre à tout le monde que non, il faut être généreux, la générosité, surtout dans le cas malade, il y a coupé sa kissina, bien que bah humilier la kissina. Non, écoute, moi je pense que il faut saluer bah acte ya malam. Très bien, okay. Donc il faut une différence parce que ça la politique politicienne. Quand il y a des actes, il n'était pas obligé à payer ça wanate. À saluer un certain don. Na monaki amemaki lisusu batu na nini na ye ya bilanga ya pondukuna baye nango kitisi prix. Mais c'est que na kuki ko ebisa mama eza semoko. Mutema malamu il faut pesa yango papa Joseph. Oh, c'est-à-dire? Oui. Parce que papa Joseph a zumboka pendant 18 ans. Bokonzi na bango. Bakokaki kotonga ba l'hôpital ya Malonga. Oyo ezo mizelela na kisi na kati. Poete abomba kambongo na ya badona. Tole pe mikolo batu batomboki. Na monaki mama Mida zake pe na mama Yembo group. Mama Denise te mboka etombo makana badon te bopesa ka mibeli na bino conseil. Très bien. Tango bazana bokonzi bapesa ka bayimboka misala na tinete mutu na mutu abika kana musala na ye. Mais eloko wana na félicité yango. Très bien. Na sengi pe papa Joseph bako benga bakombo ebele China Rambo tout ça ye moko ya kusepela nango soki sona kombo nini mais asunga bi ala ndo mutema ya mama ngana proposaki kingakati l'équipe munene nakende kuna te mais na mona ka bayibisaka ngai donc oko tambola journée olembi okola mama sabandi bizaleli ya bien papa pa ndima bakatata mwa eteni ya kingakati toteka fouette tozo mbongo ango totia teme la to la posa ya kuzombo ya nini ya covid no mama talisi nzela papa pe akola na lokolo totengi mwanda aja ndimite papa je sais pas quoi ça là eleki muna akosala nango ni eleki pe munene. Voilà mona Congo Aristote yoyo kanan tala moka o de ghetto zo kendela ezo ke mabe population tunaki. Est-ce que coronavirus est exact ou exact? Peuple est mort en s'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà, rapidement. Très bien. C'est ça les mal des Congolais. Ceux qui n'ont pas de gambo, n'ont pas de famille. Population. Je n'ai jamais dit que Corona est exacté. J'ai déploré tâtonnement et teni. Azalaki na yango belge. À Montango aza belge. Tantôt Montango aza français. Nalobaki, on ne peut pas gérer une pandémie avec une légèreté. Je sensibilise moi-même na salidon ya ba masque. Allez-y na commune na Kinshasa la place na fambi na kaboleli ba to polo que maladie wa nezali. Bote ko se langa ba. Mais nga mo ça don. Mais ba to na badon. Merci beaucoup, c'est bon moi na Congo. Voilà, population. Amituna ba question. Est-ce que corona ezali comment la population va venir à Bobanisaï? Parce que baïbé non kosu n'est pas voisin que côté que bo ne ça ma bambo comme sous. Mais population sont patientes sont allées là le confinement. Bozumbo à l'état bo commissaire pauvre à tel point qu'il y a par jour abimara pour que na relouke kolo ya fufu na kopo mafuta mbila na ai na litungulu na mungwa pour aliaka. Mais ce qui te sont kende que population sont senti vraiment que bazo étouffé azo sentir tel robino bombo bambela ye ya coronavirus que ba ko pesa muninga mbote te depuis pe babando sukola maboko telina kotela tino lelo ndeko ngani tokendana coronavirus ba nombre oyo bazoko la célébration ça c'est ya kumata c'est au moins plus de 215 000 plus de 200 boy. Pendant que tous autres la statistique qui n'a pas France 24, tous on n'a même pas RDC assisté. Est-ce que tout le monde a que il y a un coronavirus et continue à yiki na 4 voilà pourquoi tu as ton mes à ma casse to Aristote.
te ndeko na ngai bon nayebi ke eza provocation oyo ndeko Médard atangi sénateur à vie Joseph Kabila Kabange eza provocation sinon ateka teni ndaku ya Kingakati, ça c'est vraiment de la provocation pire et c'est une provocation papa obi ça dit que mokonzi ya mboka oyo aza susu na pouvoir te asi se retira atika pareil tout économie politique tout atika yango déjà et pas bato mosusu basala soki boza na posa bomata économie na bino boza na posa bokata ndako na ete boteka po bozuza corona ezali provocation et puis ça dit que mobali na mwasi oyo basangani bakomaka mutu moko soki mwasi asali eza mobali basali mama oyo bazwa mbongo wana posa biloko wana papa napesaka ye papa natindaka soki papa za motema makasi alingaka te angako mape mwasi na ye makuna te fanda wana ça dit que effectivement yondo zoloba bongo alakisaki te yondo zoloba bongo ça dit que soko moni mama olive asali ba action sur terrain mama olive azali électron libre te mama olive azali lié na mutu moko comme na Joseph Kabila oyo apesaka ye bamakanisi baide bambongo makambo tout encouragement affection ya bolingo asaninga asala peuple congolais wana donc à travers mo olive lembe bomonaka mpe Joseph Kabila Kabange ça non comment ça ça c'est une provocation la provocation rapidement pour émission corona bana mboka na ebisabino corona ezali lelo tozokoloba oyo na États-Unis mboka oyo tondi na bahopitau ya malamu koleka mokilo mimba tokomi na 15 000 morts États-Unis 15 000 morts donc Espagne plus de 10 000 morts na Italie plus de 10 000 morts na France bakoki mpe 10 000 eza banzete te banyama te batu baza kokufa soki tosangisi mokili mobimba nde batu bakufi tokomi na 60 000 morts so batu bakufi ya solo coronavirus ezali totika kokosana awa na Congo ezali coronavirus eza koboma nayebi bato oyo bayeba tala mutu lokola mukendi wa mulumba tata na biso wana mutu ya mayele wana akufa na corona eza maseki te corona eza koboma ndeko sala choix entre ozala a bonne santé na obimoko kotambola kolukaka likola soso to wapi ozwa corona okufa na kozala bonne santé okoli nini tozana ozala nzala keluka likola soso naza mobola lokola yo naza mobola lokola Médard naza mobola lokola mutala na biso na mobola lokola mutu Médard aza mobola na école ndikola ngai toke rapidement émission comme cela bon et ko bakaka ke no biso tuza ko souffrir lokola batu nyonso ça dit que na kolinga fana na ndako kima zoto ezala en vie on est un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort vaut mieux ezala vivant que bimo ke koluka likola soso na balabala tango kokutana makambo kilikili malade eko décimer yo donc corona ezali ba geste barrière soto sayango de Vital Kamerhe justice eza kolanda e biso bato ya FCC pour bakaka te FCC nani asalaki mabe na FCC bobenga botia biso nani asalaki mabe oyo biso dirikaba osepela pe ke Kabila na justice bavandisi wana ayoki pe makala ayoki pe Kamerhe bozo reprocher lobiso mutazala justement tango otayi Kabila zo reprocher Kabila ni kaya moto lobi Kabila zo reprocher te botika o reprocher ni très bien yiki bandi ndeko Médard émission Sili dernier mot là alors na songa pour la provocation le provoquer ngai pe za provocation tozo reprocher les gambo shebeya tozo reprocher les gambo ya Rossi tozo reprocher les gambo ya mwana mwasheba ya kotaka to bomona na bandani Terence Kapangala makambo za ebele yango tolobi ezala Médard ndeko yo lobi ngatikala kima za provocation provoquer ngai moi ce que j'ai dit na mboko yo totonga état de droit pona moto nyonso mais pona likambo ya corona ezali na bosa nsusu te in 30 secondes na ngai na lobité que na provoquer na lobi maman oli vaza mutema malamu kinga kati kuna ni okeite eleki munene besa kangai ki osokenda ke no ibsanga yo muntu mokosana ngonini vanité de vanité eloko ndeza munene wana osana ngonini tozo na posa ya mbongo tosunga pona corona eleki munene yo tika papa Joseph alors pona le kambu ya corona très bien rapidement bandeko ngai ndeko bino soki bolandaka ngai boyeba ke coronavirus ezali très bien comme preuve na ye nango pona kosala sensibilisation
kasi gestion ya pandémie kokoso eza na kati na sengi docteur Muyembe amitia maele na ye na recherche atika kosala ba point de presse okomi kosambolie parce que tout déjà 20% ya bato bazokufa. Alors tolingi to se mobiliser biso nyonso na niveau na biso to utiliser ba mesure barrière totikala na ndako soki olingi kosola balobi na loboko te yaka na kudone kosola bizu na kwebisa John yo ozo atakake biso mbo bizu ba pekisi ba bizu ko s'embrasser na bizu de John alors ko s'embrasser ba boyi. Merci beaucoup. Donc totia au-delà pe ya nyonso nzamba zalaka ngana za chrétien na yebike soki yawe nzamba bateli Congo Congo ko batela ma to tchelike pa na nzambe muntu ya o mesa lobike o l'Afrique comme on est le pire au kosina il n'y aura pas de pire Dieu nous épargnera. Merci beaucoup. Mais papa Tito azongisa yoyo ya bana.